limbisi bandeko na mincho tozana époque ya love ya Koffi Olomide na Mama Si o ba musicien belé bazo lukango bazo rêver yango Montfleury mon Fleury eza ya Koffi na Alia bo amayele te boza mayela tamu kiete parce que biso nyonso toyebi pe mokili mobebi ke Sunzi Leker azali femme légitime ya Koffi Olomide et ko changer te pe e ko tikala toujours bongo parce que eza destin etanga mabongo Ali akoka libala te Ali akoka ele ko vanda na Koffi te Ali azaki tout le temps kanda honorable Sunzi Leker Mama Si ye wana zwi libala na ye mixé yango lelo boye tomoni futa jalo ezongi disusu e pucha ezongi susu oyo musicien na biso JR33 auti ko bandela pa corriger Fally Ipupa ndenge ayembaki yango a corriger Fally Ipupa ndenge ayembaki yango parce que Fally Ipupa tango ayembaki e pucha Koffi Olomide ayebaki ndenge a ko respecter ba note vocale te tandis que JR33 asali a respecter ba note vocale pourquoi parce que azali pembeni ya honorable Sunzi Leker si un Congolais vraiment non c'est un biso nyonso toza reconnaissant parce que les lobo orchestre belé même wenge na obino boye baté oui que wenge ba ya mo ba jibe piana a la rythme chacho c'est la chacho MJ Télévision, Mami Wanja, à la présentation, c'est bien moi, votre humble servante Sylvie Bahati. Merci beaucoup. Dans la première dame d'Orléans, Madame Mami Wanja, Papa Micha, merci beaucoup. Na Coach King et Ganda, oh Azali Sima Caméra, et merci infiniment à abonner fidèle tout la chaîne Nabiso Nandenge, Bolaksabiso, Amour Nabino, Bolaksabiso, fidélité Nabino, tout le temps, Bozaliko s'abonner. Yo pena no s'abonner à la chaîne Oyote, et ça occasion pour na yo au s'abonner. Oh aimer ma vidéo na biso au commenter au partager et que ça l'a vraiment bien et merci beaucoup Nabino nyoso bolinga ngai Sylvie Bahati na eli susu comme d'habitude dès qu'on a lobaka na koti na banda na bino na koti na ba bureau na koti partout bozali pona kolobela bino o etali masolo o ezali koleka a na kati ya ville province ya Kinshasa lelo baba to lobela nanu likambo oyo etali couple Olomide o bato belé baza koloba n'importe quoi ba rimer ezako circuler Sunzi Leker abetaki Koffi Olomide bambata Sunzi Leker asalaki boye ceci cela donc ba rimer ekomi ekei ezongi pona Koffi Olomide na mwasi na ye Sunzi Leker toyebi bolingo nyonso ezaka toujours boye bino bande namekana beaucoup plus émission nazosala yango mpona korépondre la team Alia bato bosoutenaka mama Lia so boyeba te lelo bofungwana matoi na bino boyoka Koffi aboyaka Alia te Alia ye moko asala nini akokaka lisu te ko continuer bolingo na Koffi ye moko mama Lia ye moko Aliane asala nini alukaka divorce na Koffi Olomide je crois to monaka biso nyonso comment Koffi Olomide abane toujours ko continuer ko lingae Alia aza la seule femme oyo Koffi Olomide ayemba koleka basi nyonso parce que Koffi ayemba vraiment même ba maman Minou ba maman Marianne Makoso o Koffi embela diva Koffi ayemba kae banzembo ebele taza aza banzembo ebele to Koffi ayemba tandis que maman Lia Koffi ayembele banzembo ebele to bani ba 12e dan to bani ba Aliane versus to banzembo za ebele autre ko lo ba titre nyonso te parce que Alia na Koffi Olomide lelo bazali lisusu te mais ya motuya eza tozolo bela présent ya légende na biso Koffi Olomide o azali ko sala fierté ya musique na biso et o lelo musicien mon côté azali kokoka kokana na ye to pe ko leka ye
Déjà, Kofi Filbo s'est préparé pour le 19 juillet 2025 on a hippodrome de 25 concerts historiques. Kofi Olomide et Kobanda à partir de 17h parce que na moment où déjà ba billet eza côté comme ba billet trali mukie et trali ya kotanga. Yo na nous osombi billet na yo te occasion yango pona yo vraiment ya kosomba billet na yo pona concert o ya hippodrome de 25 sozangi na concert oyo et kozala soni pe mawa parce que to mona ki soleil wanga comment akenda ki epa ya Kofi Olomide pona ko confirmer présence na ye na kati ya hippodrome de 25 aux anciens quartier latin nous au confirmer présence na yo na hippodrome de 25 te il est temps c'est le moment soza na Kinshasa ya kokena Montfleury et pas ya Kofi pona ko confirmer présence na yo na concert ya hippodrome de 25 tu posa libando za na poto benga ye moko les gens d'abiso o sola na ye pona concert ya hippodrome de 25. Donc, tozolobela vraiment, rumeur eza ko circuler la réseaux sociaux que Cindy abeta ki Kofi, Cindy asaki bazongi seboy. Toke pa itozonga dan. Soki Cindy le cœur lelo, abeti Kofi Olomide, oaza mobali nae. Mabe eza wapi? Parce que eza love. Bolingo ekenda bongo. Bolingo eza ka ateke moi sozo sa hypocrisie devant mobali, tope mobali osa hypocrisie devant moi sinon. Bolingo eza moi sinon mobali fubozala lokola baninga. Moi sinon mobali fubozora toya ko dialoguer, fubozora toya ko sala baje. Yangwana lelo zomona couple Olomide, baza couple moko modèle, baza couple moko exemplaire. Bien que lelo bozolo ba n'importe quoi Kofi pe makambozo sala, on dirait adolescent moko alingi boisi sika, ezalakate ceci cela. Bobi que love ezakelengi. Bobi que soki mobali alingi na bolingwa solo. Et ça la bien moko oh j'y vais puis à papa chéra loba, basi ba loba yo atuna question. Mobali alingi yo, mobali azo chérir yo parce que biso basine ngane na zaboy nanga mobali abimisanga na miso abato mobali la kisangai devant public et ça la bien mobali apesanga vrai amour bolingo yaka teke mosta mobali so boza en chambre bokangami ne boza mosta mobali moi papa zo la kisa mama bolingo maman zo la kisa papa ki olingaka et non il faut mokilier mona il faut public et vivre ango et loko ane sala nini et bakisaka susu mungu Philippines na kati ya bolingo raison pour laquelle Kofi Olomide lelo bazali ko vivre bolingo na bango na ceinture le cœur lokola na Miami lokola bolingo moko ya film Romeo et Juliette siko ya bino mabe ezali wapi soki ceinture le cœur abetaki Kofi Olomide mbata ya bino mabe ezali wapi nazomona bandeko ebele bozoloba bozosaba analyse bozosaba émission bozoloba bozoba ke non Kofi yepe fala yemba deka musique communiquer makambo mwasi na mwasi atika neka musique a se lancer na ye na ba télé réalité na Cindy le cœur wana eza jalousie je crois Kofi aza le seul artiste musicien oh lelo aza modèle oh lelo azali ko servir ba musicien belé pe basa ba musicien belé na exemple hein ba musicien belé to bi basi na bango te baze belé batoko ba Félix waze quoi na to mona mwasi na été baze belé baninga ku ko afficher basta ba en public te mususu akut na tanga komote parce que bango so tangi kombo et comme ya kokanga ye mwasi ye mo ne muta filma mobile pour mona zo boudé mwasi tout le temps azaba Snapchat ba TikTok et ezongi mais Kofi à chaque fois tozo vivre yé toujours na mamasi ezola que ça toujours bolingo tozongi côté ya nani affaire Kobo Kabilo ko ali ya libanda bande konanga toza nanu batu ba maman bozolanda ngo bozana Orléans la mboka ba mami wanja ba maman o bozali partout dans le monde boza partout bozolanda nga Paris Bruxelles bozana Canada bozana États-Unis ba maman moi sinyo linga aya koti na ndako mobali yo moi so senga de divorce ba ko lingi mobali te yo vanda na poto tika mobali na Kinshasa siko biloko no ba valise o eza kuna na Montfleury o ali ya tika katangu ali ya bandaza so uti poto e vacances même ba diston biloko na bango za la tilelo
eza la Montfleury na ndako Kofi Didi son aza en chambre na ye soko tikuna na Montfleury okuta bilamba na eza na garde-robe na ye ba valise eza ba basket mais Sindi le cœur aza motema munene andima nyonso wana ko supporter ko vanda na biloko mbanda na kati ya ndako andima kangai motema. Pourquoi? Parce que alingi mobali na ye. Pourquoi? Alisa bolingo ya bana mobali na ya sa bolingo ba Didi son bolingo ba Saint James wana nyonso. Bien que Didier Ango moko ba comprendra Sindi le carte mo ba mona ba sala ka ba buzo ba manka ke ba respect mais tellement Sindi le cœur azala bolingo mobile na ye Sindi le cœur azala confiance mobile na ye yango mona Sindi le cœur asanini atika biloko ya li ati lelo ezala nande biloko wana eko bimalibanda. Je crois Sindi le cœur à mon que trop c'est trop. Maintenant tant que koki oh nasani na se débarrasser na ba valise oh babilo ko fait ça nini e bi malibanda ndebo mona ki ndeko ya lia ayaki na ketchwana. Je crois qu'il y a qui des catch. Si je ne me trompe pas, des catch, il y a qui et sur 12 valises, on a la carte, ma valise, on a ma valise, monsieur, c'est qui il y a yemokali, ma valise, monsieur, c'est qui il y a bana. Si comme ma bé ezawapi, ma bé zapi, bon gars qui Sindi à salanini parce que ma tembelo Sindi a vendu dans dakouana. Avant nanda kwana Montfleury tanga longwe nanda kwa zayi kuna ya météo oh les gens tabiso asombela yebino batubo bake Sindi le cœur azana nda kute ko faire sombela le côté yazo diembe na kala nda kwa Montfleury nda kwa Montfleury eza ya kofina lia bo amayele te boza mayela tamu kiete parce que biso nyonso to yebi pe mokili mobebi ke Sindi le cœur azali femme légitime ya Koffi Olomide et ko changer te pe e ko tikala toujours bongo parce que eza destin etanga mabongo ali ya kokaye libala te ali ya kokaye ko vanda na Koffi te ali azaki tout le temps kanda honorable Sindi le cœur mama si ye wana zui libala na ye tomoni biso nyonso comment transformation et salami na vie ya Koffi voire même na vie na nini na musique na ye transformation et salami na ba sens nyonso na vie ya Koffi Olomide. Siko ezopesa bino kanda pourquoi? Ezopesa bino zoa pourquoi? Parce que Koffi ça a tracé chemin na ye. Je crois Sindi le cœur aza moi si oyo Koffi Olomide akovanda na ye tiliwa moi si oyo Koffi Olomide o andibi Koffi Olomide tiliwa akovanda na ye. Siko ya bino ezopesa bino pasi pourquoi? Quelque part ton dit m'appelle Sindi. Ton dit ma Sindi parce que Sindi akangi motema. Amoni pe a mabe belende ka baloba na libala ba rose ezalaka tout le temps te ba épine pe ezalaka quand même moi ça ba tout pe à supporter et siko lelo et comme temps na yo nzamba lobisko temps na ya bonheur yango ane koki et temps ya bonheur pe pona artiste na biso Koffi Olomide pe e koki siko ya bino mabe ezali wapi mabe eza wapi pona nga mama si en tout cas naza d'accord na yo na ndeko zo ki ba valise mama lia oboka ki yango banda ezala ngo kisi te bato tout bosolo bo Sindi le cœur akanga Koffi na kisi Sindi le cœur acha Koffi musika eza kisi te eza bolingo bino soki nan basi balinga bino te to mibali na balinga bino te en tout cas boluka nzamba solo boluka penza bokota na mozindo a prière c'est pour monique na ba église prière normal bozo simate mo kokate okata na nkamba bandi ona biso nkamba bazana ma nkamba ezawana oke penzo sukola nzoto na obiebe pour que yope mobali akolinga yonde Koffi Olomide alingi Sindi le cœur pokane na abwe balinganga na mobali alinganga yona so balinga te yangwana motema eza ko vimba otango zomona Koffi Olomide na Sindi le cœur ezo sala opasi eza soni pe mawa bande ko belé même ba musicien belé oh tout le temps bazobenga Koffi bazoloba papa merci en tout cas yaya merci les biso merci na ndengo zola ki sa biso vraiment bolingo parce que biso ba musicien tozaka na soni pona ko tambwa na basta biso to banda ko ka soni pona ko chérir basta biso pona ko bongisa bango to banda toujours ko kime pa basi ya bato batisa libanda baso de mobile musu abongisi
je crois King Kester ayemba la nzembo na ya nzinzi bongisa mwasi na yo parce que ba musicien kala na lelo baza ndenge moko te ko faire sala ba musicien kala wana ba papa Taboulé ba papa Franco batikala ko sala ngwe pa basi na bango te mingi ezalika omona musicien azokima ake kolinga mwasi moko boye po mwasi ana alataka kitoko po mwasi ana atiaka malasi kitoko po mwasi ana atiaka basuki kitoko na mutu mais lelo boye Kofi alongoli akwesi complexe wana nyonso yo okendaka ke oza na mwasi na oza musicien okendaka koanvie su kolinga mwa kolula su mwasi mosu ya libanda Kofi alongoli yango alongoli mobeko wana lelo tozomona Kofi Olomide aza tout le temps na sindi le cœur bisika nyonso kotambola aza na sindi le cœur ezate ko eza faiblesse ezate ko Kofi zo kasu musique te yango wana akomi na sindi le cœur non eza bolingo ezaka bongo bolingo kande mo Kofi ayemba il faut koyeba ko conjuguer verbe wana aimer il faut koyeba ko conjuguer ngo na batemps nyonso verbe aimer ezaka te ko conjuguer ngo na présent oko conjuguer ngo pe na futur oko conjuguer faut conjuguer ngo na batemps nyonso yango wana nde vraiment eza vrai amour yango wana ezo sa nini ke bolingo esani su emata bolingo esani emata naloba na mwa mukie to pena betana c'était à propos ya remix ya banzembo ya Kofi o ya kala to baina ba epucha bafuta jalon Kofi Olomide a remixé yango mais ya kala Kofi Olomide a remixé yango lelo boye to moni futa jalon ezongi disusu epucha ezongi susu oyo musicien la biso JR33 auti ko bandela pa corriger Fally Ipupa ndenge ayembaki yango a corriger Fally Ipupa ndenge ayembaki yango parce que Fally Ipupa tango ayembaki epucha Kofi Olomide ayebaki ndenge ya ko respecter ba note vocale te tandis que JR33 asali a respecter ba note vocale pourquoi parce que azali pembeni ya honorable Sunzu le cœur o azali directrice artistique ya quartier latin international mais Fally Ipupa ba note vocale asaki nini a respecter ki yango te to moni epucha to vivre sous remix ya futa jalon eloko mabe ezalité parce que musique esenga pe innovation ezana kati ya musique ezaka to ozaka monotone kangama kana monotonie rythme moko nini moko wana ezala soute ba musique wana lelo musique tozomona ezo changer ka nini wana mais lobo seni obalusi yango lobo seni ozongisi yango tous à la reconnaissance ba musicien congolais vraiment na osenga biso nyonso tous à la reconnaissance parce que les lobo orchestre belé même wenge na obino boyeba te bobi ke wenge ba ya mo ba jibe piana asela rythme chacho asela chacho parce que bon Kofi aloba ngo déjà que chacho eza mai ata oboyi okosani okomela so oboyi mai na suka osani okomela ngo siko oboyi komelo biote na omela nga mai te na omela bière na omela nini na omela bière to pe na omela ji mais suka osani okosokola mai so boko omela okosukola donc chacho eza bongo rythme te pe style chacho eza ke lelo tozomona ba orchestre belé ba misie belé baza toujours courir na sima ya chacho oya Kofi Olomide tozui Fally Ipupa to bandi na album na droit chemin ti lelo ti to na album ne o to za lelo ba contrôle o ti lelo beta makate ti lelo yo kama soute esila na esila na marché des disques na ba plateforme et tout streaming esila loko abilei mungu na kate bilei loko la 1000 molinga likaya e yo kana lisusu te so yo ki yango bi ba album na nyonso o sentir que chacho Fally nyonso ya Kofi Olomide yango Fally Ipupa sanini azali toujours copier boyem sanga que non sipi baati omoyi na musique ya sikeza kate omoni o lelo Kofi Olomide azo sala na Sindi le cœur ba misem soupe ba sala ngo Taboulé na Mbidiabel ba sala ngo pe c'est faux et archi faux parce que na minute otoza n'époque ya love ya Sindi le cœur na mama si
bolimbisi bandeko na mincho tozana époque ya love ya Koffi Olomide na Mama Si o ba musicien belé bazo lukango bazo rêver yango bazo rêver yango couple Olomide comme cauchemar na bango e bela zo luka ce qu'on sa ndenge ni non sa ne bazo kokate e be to mona ba komo diembe na sima di diston ozala na mwasi na yo pono la sa mwasi na miso batute yo koma di so ba bengi na manifestation mo ya Vilisco soirée mo yo anozo ke kozwa mwana bato nani ya Koffi Olomide di diston ozo benga na téléphone alors Didi naza besoin na yo ya toke na yo soirée na Vilisco yaka ozala na mwasi na oti même mwasi na soirée na ba soirée même mwasi na ba cérémonie minelo kenda na bango tout le monde a Koffi ba cérémonie nyoso ba bengi sa ke libanda et puis ba président ya ba pays africain ça ni même toujours Cindy Leker et pourquoi pas yo tout le temps ça na pona ko ba mabe pona Koffi yo tout le temps ça mwana Koffi bimisa mais tout le temps ozawana pona ko tinda batu ba finga Koffi pona ba ko tinda batu basa nini ba kitisa Koffi bo sangani bino nyoso na ba alia na ba didiston o ba alia za mosa soni so zongi côté didiston mwana soni banguna ya papa na yo bato ba akabala misala papa na yo o papa na apesa bango vide lo ba baluka ba se rebela contre papa na yo didiston na comme ça bango ba camarade alia comme ça bana mobali bana musala mobali na ye a comme ça bango ba camarade eza passe eza soni pe mawa bato bo soutenaka alia bo tchana mutu na bino teke un jour Koffi kozongela alia e ko sa matata ndoto ata lia kepa ba marabundeni na benata kendeni Koffi ozongele soute parce que ça tourner page na moment où azana Cindy Leker la preuve ngwana biloko e se boakami et puis soki boye ba soute pour votre information ndaka mon frère et comment derrière Cindy Leker parce que mikande ezali mikanda nyonso ya kina kombo alia nini Koffi acha kombo Cindy Leker Koffi acha kombo Cindy Leker parce que Ali ayemoko aboyaka mobali Ali ayemoko antimaka divorce na Koffi Olomide Cindy Leker azana droit ya kobimisa biloko ya Ali ya kobwaka ngo libanda botika koloba ke o Cindy Leker azana droit te omoni bana bazana kati ye Cindy Leker aboti te nani baboti na Ali ya babota akoyi jamais kobwaka biloko bana tozana pe na place à Cindy Leker angoti mwasi ninyo akondima penza biloko mwasi ba valise evandi wana ala kalamuka ba valise Ali ya toujours na ndako wana mais Cindy Leker a supportango Cindy Leker akanga motema fana ba valise wana tanga moyeke mikolo komo pusa mikolo comme ekomi mikolo lekebele asani ndeki kozwa décision bike non ba valise il faut ça ni ebima parce que yo Ali asabo ya mobile siko azela nini auchoza na kina kala te ba auchoza na di distance pourquoi tinde mutu te aya kozo ba valise wana mais nyonso ani nini ba provocation nyonso ani za nini Ali atile lo azaka la posa Koffi Olomide parce que Ali atambola sali kindumba alukia kuta na mobali ya bien mobali adeki Koffi Olomide mobali akukana Koffi Olomide Ali atika ko kuta na mobali ya lolenge wana te yango moni soni wana pasi wana nde muka boyaka Koffi Olomide ndo moni Ali atile lo asani ni biloko ne vanda ebande ko vanda kana mon fléri Mama Si félicitations parce que oza mwasi a solo oza vraiment lombe mwasi oza mwasi a solo mwasi za kandebo mwasi faut ozwa des décisions za ngo kisite et akisite ezaka bolingo ezake bolingo Koffi alingi mwasi na ye donc Cindy Leker na moment o azana droit ya sa Koffi nyonso comme Koffi azana droit sur Cindy azana droit ya kobeta ye ndemo pe Cindy Leker pe azana droit ya kobeta Koffi Olomide parce que love kenda bongo et atike love ya ba africain love da biso wa lokwa ba soda ya ba soda lokwa ba soda kan kokolan ko ndiko na nga ba sa soda boli misanga et atike love lokwa ba sa soda kan kokoloneza la kuna ke mobali ako sa ba jena monster non bambata bolingo pezalaka tomona ngo na ba film o totalaka ba film belo totala tomona mobali bazana mwasi na ye na mbetu na tangu penza ya mabino to ebi one zanga muziki na tangu mabino ezanga muziki wana papa osani azobeta mama bambata
ndenge mo pe na couple Olomide Sindi le cœur na Koffi Olomide so Sindi abeti Koffi mbata eza mabete eza bolingo eza te ke ndenge bino bozozwela ngo na sens wana non eza na sens wana te eza na sens ya bolingo parce que bolingo eza na bandenge ebele ndenge mo Koffi Olomide yemba verbe aimer il faut koyeba ndenge ya ko conjuguer yango na batemps nyonso et puis ya Koffi yemba lisusu ke l'amour n'existe pas, il existe que des preuves d'amour. Ba preuve d'amour yango wana, preuve d'amour ezaka te mobali asombela o lopangu, mobali apesa yo asombela o voiture, mobali apesa o mbongo. Non, ba preuve d'amour eza ebele, ba preuve d'amour eza bambata la bolingo, ba preuve d'amour eza nde tomonaka Koffi Olomide na Sindi le cœur ba samusa moko moko boye si Koffi Olomide atindi Sindi le cœur bina et ate que ce Sindi le cœur Koffi atindi abina nde Sindi le cœur akomi mwana musala non akomi mwana musate parce que quartier la terre eza ya Koffi Olomide quartier la terre eza pe ya Sindi le cœur quartier la terre eza pe ya Sindi le cœur ndenge mo pe Sindi le cœur akoki pe kozape Koffi azoyemba pe aye abotoli micro parce que bolingo ekendaka bongo na place tout ça là ba comparaison wana to bana comparer au monte Koffi azama be Sindi Koffi mabozo sala akolate to luka to sanini to encourager couple wana parce que couple ana lelo baza modèle pour na ba artiste et musicien et belé parce que lelo ba artiste et musicien belé bazo koka ko fanda na basita bango te ba artiste et musicien belé lelo baza modèle te pour na ba couple et belé parce que bazo tambola kati ya bondumba bazo tambola na makambu ya mabe bazo sa nini baza ko traumatiser basi na bango or et pas Koffi Olomide eza bongo te lelo tozo vivre bolingo lokwa ya Roméo et Juliette et pas ya Sindi le cœur na Koffi Olomide. Donc bomi tungisa na bino te bomi tungisa te pona bino nyonso bozoba ke Koffi apparemment c'est comme si alembi musique Koffi apparemment c'est comme si aza ko connaître sous musique te bino o boza ko se poser la question belé pona Koffi Olomide par rapport à musique na ye par rapport à concert na hippodrome boza na tempo o ba ndeko na ba luba boza vraiment na kimia parce que concert wana ekobetama et le 19 juillet boko vivre vraiment ba surprise ebele nakati ya concert oyo ezali historique ya hippodrome de Vincennes et pona koloba na mukuse to pona kosukisa na koloba ka boyeke ba rimero ezali ko circuler ba Koffi que Sindi le cœur akomi mutamakasi abetaki Koffi Olomide Sindi le cœur abokaki biloko mama alia je crois na expliquer bino ngo très bien na expliquer bino na miko éclaircir bino ndenge likambo ezalaki par rapport ya ba valise ya mama alia o ezalaki na ndako wana o lelo eza lisusu na ndako ya Montfleury parce que na moment oyo eloko moko te alia eza lisusu na Montfleury na moment oyo ndako ya Montfleury ezali ko appartenir na Sindi le cœur o azali madame Koffi Olomide et pour un concert ya hippodrome ba Koffi Phil ba diva bozala toujours vraiment focus en tout cas bo c'est paniqué te bozala na doute te bosa toujours artiste et musicien la bino Koffi Olomide confiance parce que azala kana toujours tout le temps pour na bino pona ko lambe la bino tope kopé sabino le meilleur ya oye azali na yango hippodrome de Vincennes eza concert historique hippodrome de Vincennes ba invité ba kozala ebele invité baza ebele batluka ba Ferregola ba Soleil Wanga ba Jordan Kous ba mise baza ebele o ba kozala wana vraiment parce que ça concert oyo etali kaka ba mise quartier la tente mais concert ya Koffi Olomide ya hippodrome de Vincennes etali congolais mobimba etali ba musicien nyonso penza wana o naza musicien musique gospel nga mama Lombongo nga Serenis Manianga nga frère Cool Matope concert o eza pona bino porte ya hippodrome de Vincennes ezali ouverte pona musicien nyonso o azali congolais boya vraiment kombo na bino ekota boya vraiment kombo na bino ekota na kati ya concert oyo ya hippodrome de Vincennes ezali salle munene oyo ba musicien belé nan ba betango te jusque là ba miso ba betango eza vraiment ba icône ya musique Michael
Michael Jackson na Johnny Hallyday et Koffi Olomide azali congolais topé africain liboso ya kobeta na kati ya salwana hippodrome de Vincennes biso MJ télévision tu as toujours ko souhaiter Koffi Olomide ba bonne chance pour na concert na oya hippodrome de Vincennes parce que ko raté te pe eza ekozala eza déjà parce que Koffi Olomide ba concert na eratakate ba concert Koffi Olomide ezaka toujours kitoko ndemo pe na concert oya hippodrome makambu ya bien vraiment ekozala vraiment wana to komi kokene na suka ya analyse na biso lelo onange kotalisa bino mingi kaka affaire Sunzi de Ker na Koffi Olomide na ndenge makambu elobama ki pona ba valise ya lia et puis pona bambata oyo batu balobaki ke Sunzi de Ker abetaki Koffi Olomide bambata wana ezaki bambata bolingo so Sunzi abeti Koffi mabe ezate parce que eza bolingo esengaka bongo bolingo esengaka mwasi na mobali bazala lokola ba camarade et à propos ya ba concert ekobeta mikolo ezali ba concert eza ebele je crois le 24 mai oyo déjà Héritier Watanabe azali kobeta na salle ya Dôme ya Paris donc ba Spiritas ba bongabi vraiment pour un concert oyo et le 7 juin faire gola na ING Arena MJ Télévision tu lis toujours kotombela bango bonne chance pour na ba concert oyo et ba musicien o pe ba kobeta na mikolo ezali koya lokwa Karma pas les Karma Love bien que aye pa lingi ameka mosapi acha mosapi na mozindo nde la coste acha ki mosapi ameka mosapi na mozindo et maye sai ni emela ke bangando baliaki Karma pas Karma Love payé pe a signé a bien robeta théâtre du gymnase Maribel en tout cas bonne chance na yo les Karma pas les Karma Love bikolo musique ezaka te orumba ya solo te musique et comment il faut pe au sala plein et bonne chance pe na papa chéri Jibem Piana kobeta concert na ye le 10 mai na théâtre du gymnase malgré promotion ezate malgré concert en neti mais quand même bonne chance merci beaucoup Nabino Nyonso Bolande qui vraiment analyse oyo merci na la première dame d'Orléans madame Mami Wandia papa Micha merci na coach King Eganda l'infatigable ya lembanete to ces émission na Samoy azana toujours si ma caméra ona ko sa nini ko la ko pesa bino bilili oyo kitoko et merci beaucoup Nabino Nyonso Bolinganga Sylvie Bati merci beaucoup na la première dame d'Orléans ya papa madame Mami Wanja ya papa Micha pona lelo to suki awa to kutani prochainement ngana bino pona nouveau numéro ya émission na biso bye.